Action. Bote na balandi na biso nyonso ya famille ya TV News. Vraiment na pesi bino mbote parce que na yebi ke boza ebele makasi avant que tuna banda naza koloba ke abonnez-vous bokoto l'air est grave. En tout cas abonnez-vous na famille ya TV News, télévision na biso, télévision ya mabota TV oyo ye pona ko édifier ba famille parce que quand la peine à titre ba komi famille ya news, famille ya TV News eza wana pona ko édifier ba famille na biso. Vraiment na pesi bino lisusu bote belé ezanga wa bino yaya leki tantine yaya mwasi yaya donc na ndenge nyonso bokozwelanga na pesi bino lisusu mbote ebele makasi. Vraiment na biki boza ebele wana nazobosana te Thomas Ambroise Luyelu Libinza wana na Ukraine. Vraiment mbote ebele ba bizu ebele mwana mboka Thomas Libinza olobiki ata na opeso mbote mena suka nazangisa te Libinza parce que wana ndeza référence na yo penza mbote na yo ebele parce que yo ndozo sala ke chaîne oyo ezala na niveau ya Ukraine. Mbote ebele lisusu na mwana mboka Dani Matondo toujours na Ukraine. Bambote ebele na yangai ndeko yangai yaya yangai papa Sunda na Londres. Vraiment mbote ebele lisusu na papa Bonaventure Misoki. Bambote ebele lisusu na couple Rodrigue Lunda wana nazomona mama Anto. Vraiment tika nzamba lola apambola bino makasi. Tokoti na mama na likambo na biso ya mokolo ya lelo ezali introduction. Na makambo na kolobela lelo tokozala na mama tokozala na papa po tokozala na bango émission lelo kasi ezali introduction ka ya moke na makambo ezoleka na bacouple na biso na makambo ezoleka na masolo na biso ya bolingo. Eloko nini esalaka ke basi batosaka mibali na bango te? Eza na kati ya relation ya kifiançailles, eza na kati ya relation na kati ya libala. Eloko nini esalaka ke bana basi to ba mama batosaka mibali na bango te? Première question eza ke bolingo eza te. Deuxième question eza ke botosi eza te. Troisième question eza ke mbongo eza te. Na makambo na tuni oyo bino bokomelanga ba réponse na koyamba mama ye moko ye moto ako répondre na ba mituna oyo na poser mama nda koloba eloko nini esalaka ke ba mama batosa lisusu ba papa te, ba mama bayokela lisusu ba papa te? Eza po ba papa balinga bango te, eza po ba papa donc na yebi te. Wana azozongela même question na ngambo ya ba papa. Eloko nini esalaka ke mibali balingaka basi na bango te? Na basi tolobeli botosi na mibali tokie na bolingo. Eloko nini esalaka ke mibali balingaka basi na bango te? Donc bino moko ba papa boko répondre na mituna wana na poser bino. Eza po bolingaka basi na bino te? Eza po basepelisa bino na mbeto te? Eza boko melanga na koyamba papa na mituna ona kotuna papa ye moko akopesa réponse pona nini alinga lisusu mwasi na ngai te. Mama pe akopesa réponse pona nini natosaka lisusu papa te. Pona lelo ezali introduction. Bosabone ebele massivement na TV na télévision na bino. En tout cas famille ya TV News, famille ya TV News, famille ya TV News ya bino ya mabota ya famille bozala ebele na yebi ke base eza na Ukraine. Wana nazopesa toujours ba mbote na Ukraine parce que na yebi wana nde masolo efandi, wana nde masolo ya famille ya News ebandi. Vraiment mwana mboka Thomas Luyeye vraiment ba bisous ebele et merci ya ebele parce que yondo zo sala ke de la fa News vraiment je m'excuse famille ya News etambola ekende liboso. Vraiment merci beaucoup pour na lelo nazozela boko melanga. Eloko nini esalaka ke ba mama batosaka mibali na bango te? Eloko nini esalaka ke ba mama batosaka mibali na bango te? Eloko nini esalaka ke ba papa balinga basi na bango te? Parce que Bible elobi ete mari aimez vos femmes et femmes soyez soumises. Na makambo nyonso mibali wana eloko esalaka ke basi baza na botosi te. Eza po ba papa bakipaka bango lisu te po papa asombelo mwa plante, po papa mwa asombelo mwa liputa, po papa asala boye ekomi ba problème. Même na niveau betu papa asepelisaka yo te yango komi na problème ya kanda. En tout cas nyonso wana eza ba problème. Bino ba mama bokolanda biso bokomela biso numéro na ngai eza wana bokomela biso même
na télévision toko répondre bino. Merci beaucoup wana na pesi matondo mingi na mwana mboka nata futa vraiment je m'excuse encore nata futa oya zaki na bilili oya sali ke bomo na ngai merci ebele nga na bino tomonani na invité ya mama na invité ya papa pour développer ba sujet mais toko développer à partir ya mituna na bino à partir ya la réponse na bino et loko sala raki ba mama ba to sabino lisuti ezapo oza suna mbongo te ezapo bolingaka bango lisusu te ezapo boto seza lisusu te bino papa pe question wana ezongeli bino pe kaka eloko nini esalaka ke bolinga lisusu bamama te réponse ezepa na bino nga na bino tosuki awa merci ciao babizu ebele